Bonjour papa. Ouais, comment on a Anthony Kadjaï. La marche, nous soutenir nous, les pères de mer, là où on a contribué à l'Assemblée. Confirmer Yango. Bana Congo Mboussima Ikatanga, Kishasa. Bisonyo Solibosa Mona Moko Félix Tshisekedi béton. Toza na yebena torosi maeti nati. 2023 toyebi que tokotika pouvoir voter. Tokotika ngote. Merci papa. Ouais papa bonjour. Ouais bonjour papa. Marche oyo toye pour la ouais, marche oyo tout d'abord il faut qu'on précise. Ils ont organisé par Jekobea. Ozoyoka, ils ont IDPS Mobimbate, ils ont kamwa extrait à Muketo la Kisabango. Ils ont pour soutenir ba institution. Ozoyoka, bango baboyi Kadima, bazolo baketo de politiser seni. Or, Kadima, si confusion religieuse, va voter, c'est-à-dire majorité, va voter. Il faut Kadima installer la présidence pour organiser l'élection. Ce qui bazo banga mutuna qualité nae. Concurrence terre ne ko maté fa to mona ga saki ya les 15. To be le que vous pouvez non les peuple pour ça pe abido. On retourne nae marche nae les 15 ça qui organisé sur base janine. Azana justification claire te a copé sabatu. Mais biso to organiser marche pour la soutenir l'institution ya mboka et avancer. Et non pas to sali marche moko à la haine, marche moko na tribalisme ya kotinda batu. Ozoyoka bayinana. Mais biso to sali marche avec objectif ya soutenir
ba vision ya mokonzi ya mboka pe ba institution ozoyoka ya mboka. nazali kama kobakisa mpona bandeko na biso oyo alamuka bazolinga tribalisme mais biso tolobi ke tozolinga tribalisme te toza biso bato moko tata moko mama moko il faut tosangana tozala liboke mpona mboka eke liboso. Merci. Papa merci ndeko na ngai omoni marche ya lelo oyo eza UDPS mobimba te oyo ezali moko basiti na kati ya UDPS na komba force du progrès oyo ekambami na mona mboka Jekobeya ye nde azokamba force du progrès basali marche na bango moninga komi nga naza parlementaire debout mais nalobi ke loko eza marche bandeko na biso de progrès na participer parce que bazosala marche moko ya mayele basoutenir bainstitution ya mboka état de siège basoutenir justice donc esali biso bien yango mpo moni ndambo baparlementaire debout toye kosunga ndeko na biso du progrès en tout cas biso na biso bacongolais d'origine bameme père bamama bapapa tozosenga na bino bopesa maboko na mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le seul oyo ekosauve mboka oyo mpe Afrique mobimba kolongola soni ba noir ezaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton merci. Oui, papa, bonjour. Bonjour, je m'appelle Belvelo Nangna Batizaboué. Banda Félix Arota na pouvoir première fois on a parti politique et soutenu le président de la République. Nous avons soutenu l'institution comme la présidence, gouvernement, parlement, les cours et les tribunaux. Dès que nous avons IDPS, nous avons partout dans l'ensemble de l'Union sacrée. Nous avons ABG, Jonathan Belosouka, ancien vice-premier ministre, il y a pêche et élevage. Nous avons parti à gouverner la son excellence, Gentini Ngobilamba, Kato Sangani, Bissot tout leader de l'Union sacrée, nous avons parlé du peuple pour soutenir toutes les institutions de la République. Merci. Merci beaucoup. Oh, foi ele que mano. Oh, vai espia. Oh, meu babo mais. Não, não te pied nasa nem. Oh, não te pied nasa. Bon, Jana, mon est bon, bon, côté de bon, mana, la police est et va pied. Oh, foi ele que mano. Oh, vai espia. Oh, meu babo mais. Não, não te pied nasa nem. Oh, não te pied nasa. Bon, Jana, mon est bon, côté de bon, mana, la police est